Leader de cette révolution, influencé des mains des maîtres par un fils adoptif appelé Paul Kisolokele, iront même jusqu'à proposer un schéma administratif inconcevable, incompréhensif et surtout inimaginable. Un chef spirituel et 25 adjoints. Une innovation monstrueuse dans le monde de l'administration moderne. Détracteurs, nous vous informons que la jeunesse kimbanguiste reste vigilante, éveillée et prête à parer à toute éventualité qui tenterait de nuire à la personne du chef spirituel, à ses conseillers, à la famille sainte et à la sainte église kimbanguiste. À la jeunesse kimbanguiste de par le monde, face aux enjeux du moment qui essayent de nous déstabiliser, nous nous appelons à resserrer les rangs et à demeurer dans les fondamentaux de notre foi. Toute personne coupable de complot au sein ou en dehors de l'église kimbanguiste subira un sort réservé à cette catégorie de déviation. Toute personne coupable d'injure ou outrage contre le chef spirituel et représentant légal, en dehors ou au sein de l'église, trouvera la jeunesse kimbanguiste en face d'elle. La dissidence 26 égale à 0 voudrait empoisonner la jeunesse kimbanguiste pour que cette dernière ne porte aucun fruit. Nous disons halte à la manipulation et à l'infiltration au sein de l'église. Jeunesse kimbanguiste est comme manipulée dans un groupe de gens, de personnes qui vont fonder bloc, jeunesse des alliances d'attaque, parce que la jeunesse, l'objet de son état la nakasi ni kama kama ni mosantu ya modèle jeunesse et l'ingé c'est le oye papa Simoti ba utanganyoye oye sabela bisoye oye yo amatala ngame yo papa Simoti ba ngame Biso sikoyo beli pesa kama kamunisha beli wangongo isa tango ikoki amendo ndio akunisha mokudi tango wana oizalike maneno kwa abebaki zokokoka tango ndio boda makambo mbele kenyo so mbona yo ewe mama na biloko na diso mama yonde ojali mama ya mabota. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, c'est à Mengama Kimbangu Télévision. Partout vous nous suivez, Boyamba Mbote Ebele, Liboso Yaba Etando Nabino Bozwami, Pona Kolanda chaîne Nabino Oboko Lingamini. Et pas Wapi Tokoya Kopanja Sangoya Tata Simone Kimbangu Kiangani, Peyaba Yindo en général. Lelo Tozali Bongo le 21 février 2024, Tozwami Bongo Nakatia centre d'accueil Kimbangi c'est à Kassavou. Et pas Wapi Toye ko assister na mise au point. Il y a Union de la jeunesse Kimbangi to en sigle Ijiki par rapport à ba actualité oyo ezali koleka nakati ya Lingomba na yango totombeli bino bolandi ya malam. Certain temps, l'église kimbanguiste assiste à l'émergence d'un mouvement anti-kimbanguiste qui cherche à nous déstabiliser à travers des campagnes d'intoxication, diffusant des messages de haine, discourtois, des divisions et des révoltes tant en présentiel qu'à travers la télévision, la radio et les réseaux sociaux. 1. À l'État congolais, spécialement au ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. Primo, comme vous le savez, les principes de l'inviolabilité et du respect des autorités étatiques légalement établies tel que nous légué par Papa Simoti Kimbangu, restera de strictes applications au sein de l'église kimbanguiste. Mais alors, cela ne fait pas de nous des personnes naïves. C'est faisant. Après la mort de Papa Simoti Kimbangu, alors fondateur de l'église kimbanguiste, Papa Diangena Pontima, premier chef spirituel et représentant légal de l'église, et ses deux grands frères,
qui furent ses adjoints, avaient subi des attaques et menaces venant de certains collaborateurs de Papa Simon Kimbangu sur la question de la succession à la tête de l'Église. Leader de cette révolution, influencé des mains des maîtres par un fils adoptif appelé Paul Kisolokele, iront même jusqu'à proposer un schéma administratif inconcevable, incompréhensif et surtout inimaginable. Un chef spirituel et 25 adjoints. Une innovation monstrueuse dans le monde de l'administration moderne. Ce schéma administratif s'oppose au plan de succession divin recommandé par Papa Dialunga na Kiangani avant sa mort, dont un chef spirituel et 2 adjoints seulement. Ainsi, nous nous trouvons devant une révolution des palais ovationnée par quelques fidèles kimbanguistes à la merci des conspirationnistes 26 égale à 1, soutenant que le petit-fils de Papa Simon Kimbangu sont tous divins, sont tous à même de diriger l'Église, ont tous le même niveau et seule leur opinion compte. Cette conspiration a fait maintenant 22 ans sous l'œil impuissant du ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. Pourtant, la dissidence 26 égale à 1 s'est déjà constituée de fait en une église indépendante et libre, bravant l'autorité d'Nkamba. Nous ne comprenons pas pourquoi, jusque-là, l'État ne leur accorde pas les autorisations de fonctionner officiellement et légalement. Ils utilisent comme modus operandi nuire au chef spirituel et représentant légal et la famille sainte, attaque personnelle au chef spirituel et représentant légal et la famille sainte, injure et calomnie au chef spirituel et représentant légal et la famille sainte, outrage au chef spirituel et représentant légal et la famille sainte, utilisation abusive des signes et insignes de l'église kimbanguiste pour semer la confusion dans l'opinion, faux témoignage à la place publique contre les chefs spirituels et représentants légaux et la famille sainte. C'est le cas d'un certain Vani Lunzola Bavisa, alias Soda Poto, Moule Moule, angolais de nationalité, venu en camp à Nouvelle-Jérusalem depuis une vingtaine d'années, avec une mission spéciale d'infiltrer la famille sainte jusqu'à atteindre l'entourage du chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani et ses conseillers directs, afin de concrétiser les stratégies diaboliques de discréditer et diviser le chef spirituel, ses conseillers directs et la famille sainte. Plan coaché par les mentors de 26 égale à 1 pour aboutir à l'écroulement de l'église kimbanguiste, notre patrimoine cher. Toutes les correspondances adressées aux autorités étatiques ayant dénoncé ces abus sont restées muettes et sans suite durant toutes les 22 années. Mais, malgré cet état de choses, la jeunesse kimbanguiste est restée constante face au strict respect des autorités étatiques et confiant quant à une éventuelle solution de leur part. C'est pourquoi, aux détracteurs, nous vous informons que la jeunesse kimbanguiste reste vigilante, éveillée et prête à parer à toute éventualité qui tenterait de nuire à la personne du chef spirituel, à ses conseillers, à la famille sainte et à la sainte église kimbanguiste. À la jeunesse kimbanguiste de par le monde, face aux enjeux du moment qui essayent de nous déstabiliser, nous nous appelons à resserrer les rangs et à demeurer dans les fondamentaux de notre foi, à savoir la valeur spirituelle du père fondateur Papa Simon Kimbangu et de son épouse la vénérable Maman Moulou Kianga Marie. La valeur spirituelle de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, la trinité de nos 3 papas, Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialunga na Kiangani et Papa Dienge na Kuntima. La considération distinguée à l'égard des conseillers directs du chef, Papa Bitouvui de Kiangani Zako, Papa Mbenza Kiangani André, Papa Diangenda Kiangani Joseph,
Maman Mouilou Diangenda Marie et Maman Tsona Kiangani Marie. La grandeur et la portée spirituelle de notre Église et le respect au corps ecclésiastique. La sacralité d'Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. L'observance de la trilogie commandement, amour et travail. La culture de la non-violence. Le verbe polyséant et congru. L'autoprise en charge face à tous nos problèmes et besoins à travers les Tsinsani qui constituent une offrande de cœur. La construction de la ville sainte de Nkamba, dernier devoir nous légué par Papa Dialunga Kiangani Salomon, le Christ. Au chef spirituel et représentant légal de l'église simangiste, Papa Simo Kimon Kiangani, nous réitérons notre soutien indéfectible, notre fidélité ainsi que notre loyauté. Au conseiller direct du chef spirituel, nous reconnaissons avec respect et considération la qualité du travail tant matériel que spirituel que vous abattez nuit et jour aux côtés du chef spirituel. La jeunesse kimonguiste vous assure sa confiance et son soutien total. À la famille sainte, pépinière de la gouvernance de l'église kimonguiste, la jeunesse kimonguiste vous dit ceci. Demain, une génération qui n'a pas vu l'Égypte prendra la relève de l'église. Les risques d'échouer sont minimes et c'est là la consolation. Car des dispositions ont été prises afin que demain les kimbanguistes puissent, dans l'harmonie et la cohésion, atteindre de nouveaux sommets, et c'est spécialement en ce qui concerne la spiritualité. Confère Papa Diangena Kuntima dans Histoire du kimbanguisme, page 10. Ainsi, la jeunesse kimbanguiste vous assure son soutien, car votre cause est juste et le lendemain est assuré. In fine, la jeunesse kimbanguiste déclare ceci. Toute personne coupable de complot au sein ou en dehors de l'église kimbanguiste subira un sort réservé à cette catégorie de déviation. Toute personne coupable d'injure ou outrage contre les choses spirituelles et représentant légal, en dehors ou au sein de l'église, trouvera la jeunesse kimbanguiste en face d'elle. La dissidence 26 égale à 0 voudrait empoisonner la jeunesse kimbanguiste pour que cette dernière ne porte aucun fruit. Nous disons halte à la manipulation et à l'infiltration au sein de l'église. Demandons encore une fois aux autorités étatiques compétentes en la matière de régler cette affaire avant que nous atteignions l'irréparable. Bajan Oye! Oye! Bajan Oye! Oye! Bajan Oye! 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 Espoir de l'Église. Pour papa, nous mourrons. Pour papa, nous mourrons. Pour papa, nous mourrons. Nous mourrons. Nous mourrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui, ça n'est fini. Merci pour votre attention. Bon, Tolobi Boye, Oyo Bouti Kolanda Biso na Toti Kotanga na français. Biso Tozali jeunesse kimbanguiste. Jeunesse kimbanguiste to constaté que depuis un certain temps, Tosali lelo 22 ans, Tozali na crise ya biso na bandeko Oyo bakenda na 26 égale à 1. Bato Oyo balongwa lingomba basala déjà lisanga na bango. Babengi église kimbanguiste 26 égale à 1. Babi benga kabongo. Et sali Mibou 22 ans. Mais tout le monde, ministère de la Justice et l'Intérieur, l'État congolais, azali kopé sa bango mikanda te pas comme lingomba na bango à part. Parce que mutu soko sa quitté déjà ndako na yo asali 22 ans na ba principe bango manyo sa mokeli so ba longwe ba pesa ka bango mikanda pas comme lingomba na bango. Mais tozo ka moi l'État congolais zo pesa bango mikanda te pas comme lingomba na bango mususu. Entre-temps tozo fonctionner tozo la tabilamba moko tozo ça la même insigne ba drapeau moko tozo ça donc on confondre na nzela zo banate banani lingomba ya tata Simo Kimbangu ya Nkamba banani o basi ba longwa lingomba ndeto lobina l'État boye l'État a pesa bango mikanda ndenge salima ka tata Diangenda bato oyo so ko longwa lingomba bakiko senga mikanda na l'État pesa bango mikanda na bango basali lingomba na bango
parce que 22 ans zali ya bambula ebele esengeli bato bazo dia mikanda na bango tolobi boye baonyo so azali ko bundisa biso ko tina message zanga tina na télévision na ba radio ko fingela biso tata Simon Kimbangu Kiangani tolobi boye papa Simon Kimbangu Kiangani pona biso azali nzambe ba conseiller na ye oyo bazali pembeni na ye bazali batata na biso muto ko simba bango te soko simbi bango simbi biso libota wana pona biso bakimbangisa libota esantu na kati ya libota wana ne ba batambusaka lingoma babimaka donc soko fingi lingoma wana ofingi biso fingi lingoma mobimba oko finga libota wana te peto okiko vanda kimia te nde yango tolobi bon tolobi na ba jeune kimbangisa nyonso ba message nyonso tozolanda par-ci par-là na ba réseaux sociaux na ba télévision na ba radio tolanda biloko wana te tobundisa yango parce que zali bato bazana posa lingomba ekufa lingomba oyo kokufa te zali patrimoine zali héritage oyo tata Simon Kimbangu atikela biso tokobundela yango kino suka nde tolobaka na slogan na biso pour papa nous mourons. Voilà maloba na biso yango wana to adresser na communauté nationale et internationale. Tosilisi wana merci. Batata ba mama balandi amenga na Kimbangu télévision bana tata mo centre bino ba ebozwa mina mokili mobimba. Bokolanda biso à travers chaîne na bino wapi e pa idoaka ko panza sanga tata mo konzi ya bule. Kotalisa na bino misala na epi ko accompagner œuvre na ye. Solo biso na bino to ebi lo lenge kani mokili pe réseaux sociaux ezali envahi. La situation actuelle ya lingomba tata molimo centre lingomba ya tata nzambe ko le fait tata molimo centre na biso bakolo babutu moi na makambo etali yamba tata molimo centre kasi ngai na jeune kimbangiste ngai no maman kinde ngai no tata kimbangiste o to mindima to ipesa mbeka pona kopesa ye maboko so pede oyi ya bakonsali ena mokili mo mapona kotalisa na bino makambo ya na siloga na biso ete pona papa to kokufa yango to yebi mokolo ya kedis angwa pesa na biso ba mama na ntina nini na ntina ko na pena mabonde lipamba te mokolo yango zali mokolo oyo mama bebisa na edeni nzamba pesi yango lokwa likabo ko ete o se racheta ka pene na ye wapi epa ipe jeunesse pe lingomba mobimba ba mama ba tata pe fishiki to yaki ko plaider pona kolasa attachement na biso na likamba tata mokonzi ya bule pona ko kundela nzambe pamba te nzambe ba kundela kaye eti na bomoni tozali elongo na comité de nation ya association de femmes kimbangiste na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa précisément na centre d'accueil esika bokoyoka mayanga lia ba mama chaque mercredi ndene elobeli ko sona ba mama na tina ete na tina ya lisanga ko esengeli pona ko lancer message d'alerte na kati ya leta pamba te mobeko ya liboso ya lingomba na biso zali bongo to sa leta wana mama national azali na ngambo pe atoni zinga mina comité na ye oyo bazali ko représenter awa mama kiambote keno ba mama mbote mama mbote yasolo ba mama na ebite mama national akozala ba kasa elongo na kote na nyonso pona kopesa mama mokonzi ya kule pamba te silonga na biso ezali otumboli ba mama otumboli papa lelo oyo bayi mokili bakotumbola papa dia papa Simon Kimbangu Kiangani na kopakela ye mabanga na kotuka ye na kosakana ya personnalité na ye oyo na dimension na ye 100% homme biso oyo tozali ba défenseur na ye okotala yango bongo en tant que maman ya nation ya ville ya Kinshasa pe na ba mama ya mokili mobimba message na mai oyo eleki lelo na kati ya jeunesse kimbangiste na ngambo ya association des femmes oyambi yango ndenge nini pe ndenge nini bokotalisa na bayi mokili oyo bali kovoza nzambe na biso oyo biso tonzimeli kopesa maboko liloba ezali boni boni. Merci mama journaliste na kombo ya tata mwana pe tata mama oyo lobi o touché esika lete bato bazali kolobela likambo ya mokonzi ya bule oyo azali tata molimo biso toyebi mpona esengo eza lisusu te toza contre la manipulation oyo bazali kosala biso tozali derrière tata molimo mosantu mpo toyebi ye tokwisama na baresoso te pamba te eza les ondi yo yebi tata molimo santu tozali kotosa santu biso tokoki kobungisama te epuis bato bazoloba ebelebele mama journaliste bayeba ete etumbu ya nzambe ezalaka tozali koloba na bachaine na biso toyebi ete tozali bato ya elaka tozali kozela na tata molimo mosantu banyi badistrait biso po ete tokomi pene odeur eyokani ya bénédiction yo ozobouge mpona nini ozobouge kobouge te zongela mabondeli ya ntongo zongela soirée zala na communication na tata molimo santu akolakisa yo lolenge nini okosalela
esika nini kotiela lokolo esika nini kotiela lokolo te bamama oye papa Simon Kimbangu Kianganyo oye mama Mwilo oye bango nde nazalaki nango bamama mpe bazala maloba bakobakisa bamama mpe bakozala makambo bakobakisa te soki bwa moke ya suka ekotikala okokomplete mama journaliste matondo mingi mama tokolekisa mikro na ngambo na bino kuna mama po bana kosimba liloba nini kokopesa na bandeko bana pamba te lelo oyo jeunesse kimangiste ekomi manipulé na groupe de gens de personnes oyo bafondé bloc na bango pamba te bayebi ete jeunesse nde ezali champ d'attaque mpo soki bakoyesi jeunesse lobi biso nde tokoyangela na kati ya likambo ya tata molimo centre yango desalisation ya jeunesse elingi eselema nini tolini okopesa to mpe nini okotalisa na bilenge oyo lelo bakolanda moboko oyo bato wana basangani mpona kopesa tata Kimbangu to mpe kotuka tata Kimbangu kopesa ye mokongo na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu merci mama journaliste mpona kopesa ngai maloba nakanisi touti kolanda mama présidente nationale ya biso ya RDC ndenge auti koloba biso tozali ba jeune ba mama oyo tomikaba mbeka mpona kolanda tata molimo mosantu ndenge toloba yango ete otumboli papa otumboli ba mama soko otumboli ba mama otumboli ba papa donc na ngonga oyo azali kotelema mpona kotumbola tata molimo mosantu azali koattaquer directement biso ba mama na ye alors yango wana biso ba mama ndenge mama présidente nationale alobi ete tozali na esengo te ndenge tolobi ete tozali ya kotomboka ya solo ndenge bazali koattaquer tata mwana moko te oyo azali na moboti na ye andimaka moto mosusu ya kosakana na tata na ye mwana tika wana mwana wana azali mwana ya tata ya solo te ngai naza na bana na kati ya ndako mwana ya libanda uti aye aye kosakana na tata na nga soki mwana vandi atali na yo moko tata okodeconsidere mwana lokola biso tozali na tata na biso oyo biso tokotielaka motema toyebi ke nyonso ya biso esimami na maboko na ye jeunesse Kimbangiste telema longwa na kati ya distraction ndenge mama alobi ete satana azali komona bisengo na biso kosepela na biso ekomi penepene yango wana azali koyela biso bavant bamakambo ezangela ntina mutu na makolo badistraction po ezangisa biso nkembo ya nzambe biso tozali mpona kolanda tata molimo mosantu kosalela nzambe yango wana tosengi na jeunesse yango tosengi na jeunesse Kimbangiste ndenge tolobi ete jeune Kimbangiste telema olanda tata molimo mosantu na bokebi ndenge azali kotina ndenge azali kosenga longwa na distraction longwa na kati ya masanga mabe oyo ezali mpona kobebisa yo même na baleka kala basanganelaka nzambe bazwaka mbano na bango bongo lelo biso tozwi chance ya kozala na ye longo nzambe molimo mosantu tokotika te ezala na nzoto ezala na molimo mutu asakanela tata molimo mosantu yango wana biso bamama ndenge toloba ete tozali na nsima ya papa mpona papa tokokufa. Merci maman journaliste. Matondo mingi mama tokatsa pe na ngambo wa mama yako bakse ezali ekozanga te na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kobakisaka moke boye tolongwa na distraction ndenge bapapa balobaki ete tolanda bango aveuglement mao balobelaki biso mao bateyaki biso yango wana biso toza na confiance na bango ndenge papa Simon Kimbangu azali koloba ntango nyonso faites moi confiance toza na confiance na nzambe na biso toyebi akoloba liloba tolongwa na distraction tozala na mabondeli totalela bobele tata Simon Kimbangu yende aza na mvwala lulendo yende mutu akokomisa biso ti na mokili ya elaka maoyo alobaki nzambe akosaka te kino ekokokisama mabondeli makasi pe kimia na nkolo ezala na biso nyonso biso bamama toteya bana tolongwa na distraction na kombo ya tata mwana molimo santu na kombo ya tata mwana pe molimo santu ngai pe na kobakisa moke pamba te bakonzi na ngai basili koloba nyonso na ngonga oyo tokomi biso ba mama yo jeune Kimbangiste tolongwa na distraction toza na nzambe na biso Jacques 4:8 elobi na biso boye bopusa na penepene ya nzambe boye pe azala penepene na biso tango tokomi eza lisusu ngonga bakosa biso lisusu te
mayeba te ya biso esi ekotela biso biso bakimbangiste moto akoka kuta biso mosika ya kokosa biso mpona likambo ya papa Simon Kimbangu te surtout biso bamama oyo tondima papa ndima tokopesa oyo maboko toza na ntango moke te ya kozonga nsima oyo nyonso wana bazali kosala mpona kobungisa biso biso toza kuna te biso toza nsima ya tata molimo mosantu ye nde azali kokamba biso tozali kolanda ye aveuglement oyo nyonso wana bazosala eza badistraction yo mwana tata Simon Kimbangu fongola miso telema ngonga oyo tokomi eza ya kolala lisusu pongi te eza ya kozonga nsima te pamba te biloko ekomi na motalaka bazoluka moyen biloko na biso tolia yango na esengo te na kimia te yango nde ngai nabakisi tata mama Jeanne Kimbangiste telema tozala nsima ya papa Simon Kimbangu kianga oye papa Simon Kimbangu kianga nyoye oye chapela biso ye oye yeyo Nzambe amatala Nzambe yeyo papa Simon Kimbangu Nzambe mama matala yawe yeyo Nzambe mama botala Nzambe yeyo papa Simon Kimbangu kiangani mama moya pasimo ajali nzete ya bomoi batata ba mama tata Simon Kimbangu kiangali nzete ya bomoi ekimelo na ngai na yo moto moindo o tata nyenge na kuntima Joseph azalaki koloba ete ekimelo mosusu ezali te bobele na makolo na ye yo ngai na yo totala wapi epai azwaki biso esika nini akomisi biso pe wapi azali kokendisa biso soki otali penepene ya bavwezi otikali tozoyoka butu moi ba message ya molimo tozali kozwa tokonuka lokola mvula te kasi yo mama yo tata yeba esika nini yo kotela mwana pe yeba nzela nini oponi pamba te na tango wana koloba teke papa na salela kiyo eyano na ye kozala nini mama nzembo kozala eyano na ngai ekozala nayebi yo te kolonga ina jala ki kapitene kati na lingamba na yo eyano na ngai ekozala nayebi yo te mama je te longa nazalaki seselo kati na lingomba nayo eyano na ngai ekozala nayebi yo te kolongai nazalaki sololongi kati na lingomba nayo eyano na ngai ekozala nde tosolusiona tobima na biso na nzembo batata na bamama okobika te lobiko ezali te kombo na yo liwa mama moye